Ali, bonjour, bonsoir, ça dépend R Bozolanda Bisso, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox D57 de la presse. Merci beaucoup, nous continuons toujours couper sans confiance, fidélité Nabino. Merci et surtout dans mode ordre Napesa Ibino continuer toujours qu'on partager ma vidéo sur Facebook, WhatsApp, qu'on a égoïste et aux vidéos pesa moninga ayo kantswaka tolobaki nini. Merci beaucoup na abonné tout y a fait za TV RDC. Pour continuer à s'abonner, à partager ma vidéo pour ça la biso qui to connaît lengi ma belle dinganga ma patronne moi na Londres ya Tongo je te sali et puis bana membre nyonso il a fait za TV RDC pour ça biso ka confiance to nous la bino actualité nenga vient na biso waze kwa loba to lali to la muki porte fongwami peine la koti a pandi internet to zo baté makambo yo mundela che vidéo na match vidéo comme tina ba vie ya bato ex moi si ya frère Nabiso oh le là comme pasteur Mai Kalambai to éviter ce que ça ba épisode na ba épisode to éviter li kamuni ne si la raté li bala ni ne si la raté ko so na ni ne si la raté et le bien ta caprice bolingo bien rando ya 5 ans ils a la raté parce que na bolingo après ko kabwana comme ndenge ba kulutu ba bisa biso comme kanango kibo camarade mais oyo comme kibo nemi boye ya pona nini ndeko na biso Mai Kalambai ba uti ko consacrer pasteur à zape na église na ye mais tala makambo oyo mama ya bana na ye soki tozo ba mwasi na ye mama ya bana na ye o ba yaki nenda ko moko ba vivre na ye na bambula soki simba kite mais tala makambo ezolo bama penye la lelisi batu na internet a beti li solo ya somo ndenge ba beti na zemi ya 5 mois. Alobi Mai Kalambai frère na biso Mai Kalambai aza très violent. Ngana bi ke biso ba mibala baluba to aka très doux et puis tendre. Na habité ce qui frère na biso Mai Kalambai aza kaka ndenge bazolo bana parce que biso to lingi tozala au milieu du village. Peigner la panzi teke ndenge alobi ke frère na biso Mai Kalambai abima soki na petite sœur na ye to yebite wana ezaka match à radio parce que tozo c'est la vidéo. Alobi lisusu abima soki na meilleur ami na ye o tozo kapesu Yvette Kalombo o biso to yebi chroniqueuse o botala na internet o azasu mo sa frère Mai Kalambai mais na imoni ba commentaire na se bande comme so balobi Yvette Kalombo azali donc neko donc tant bo kole sika moko bo vanda bo viva ba nebele moi ki ndeko mo ekomaka ba yebani kala na frère na biso Mai Kalambai likambo ya bolingo comme isusu wapi. Et pour ma question na retour na vato ke na ba micro baladeur ndenge to ko interviewer pe bana basi parce que likambo le leza ya bana basi est-ce que ceux qui mobile bali azandumba et ça il faut bon makaka libala to il faut ça les ba vidéo yango question na retour na ngona bo répondre ngana ba commentaire wana et ko sala bien to ke na d'abord nanu na image muke ya Peniel ndinga zo sala témoignage wana et bongo tango to ko zonga to zo la bino micro baladeur na ba ser na biso po to kolobisa lelo bana basi mingi po to tuna nanu pe biso to yebi ba mama bazaka na motema ya mawa ma Peniel motema ya oyo lelo yo tozolela na osiko pululu actualité silite to lamuki kana tongo boye ma Peniel a panzi internet a tumbi internet to ke na vidéo bongo to zonga juste après. Bonjour maman. Bonjour papa journaliste. Na bato ba tali yo lelo bakoy bakomo. Ba binga na kombo ya Yuyu Nato Amori. Voilà, ma Yuyu lelo to za analyse to sala. Frère na bino akomi pasteur Mai Kalambai. Moi si na Peniel a sali vidéo epesi bana basi mawa. Pe ba misusu basiliki ndenge ba bete na zema 5 mois. Ndenge mobali aza infidèle abimana ndeko na ye abima soi-disant na chroniqueuse moko pe susu ya biso kaka nyonso to wana ozosala analyse nini na mosala nzambe oyo oyebi Mai Kalambai. Ezali pasi pe mawa ya koyoka lisolo oyo pe na ndeko na biso Mai Kalambai
Oh, Mike Kalamba banzembo na ye oyo ayembaka te akabiso à travers banzembo na ye koyoka susu makamba boye ebima en tout cas esali pasi makasi mwasi alingaki azaki fidèle envers ye ayebaki ke kolinga Mike Kalamba aki ofana na nzete ya malili ke aza fidèle na mobali na ye mobali na ko bakofanda bien à travers Bible à travers ba parole na oyo ayokaka ayembaka pe ateyaka nango batu mais koka mwana susu koyoka ke Mike Kalamba ya mimaki mwasi na hôpital pona kolongola zemi mwasi alobi bongo en tout cas na regretter pe no ki pasi makasi lisusu mosali ya nzambe munene lokola ye akende kotinda mwasi bongo za lokola ke tinda mwasi na libulu na liwa soki ezaki ke problème moko ezaki ko menacer zemi bien problème oyo lingaki yango te jamais ngaki koluka zemi eza pasi pe Mike Kalamba ndenga betaka ndenge madame alobi na internet kaza violent abetaka ye anyokolaka ye a maltraitaka ye na ba façon nyonso en tout cas eza na niveau na été pe eza yete en tout cas Mike Kalamba aluka nzambe na bosolo nzambe alakisa ye vraiment ce qui est un bon eza malam. Si on a battu musuba au condamné moi si ninga zo sala ba vidéo par rapport à kosambu sa réputation pe ata sala ma ex na yo zolo badi. Mususu po abima boye tina kata ba internet parce que les cas qui trop c'est trop. Mususu pe avant a comme na internet ba luka ki famille ba bango na ba solo ki mais moi ça zo mona ka mobala zo changer te même meloko zo se répéter kana vie na e mettons déjà 2-3 personnes ba monique solution exatétique a publier az aloba az l'avouer que voilà que mobile nanga asala ka boye pe azala ka boye yango nde peut-être à partir internet ba bakoko yoka ba ka solution ni bako pesa ye Mike Kalamba e bona bato basilikeli nenga sala vidéo ko yebisa o ba silikate po bango bazalaka na kati na kwa Mike Kalamba te moi si mtazo mona souffrance wana bako silika nango te parce que on naza na kati nde tsoka bimisi libanda biso ne toyoka ka mais tozaka na bango te yende mtazo sibir pasi wana amoni que trop c'est trop yango alobi na mutunyo soyeba mabe ya Mike Kalamba place ezali voilà tala caméra pesa ba basala nzambe conseil parce que babi basala nzambe bazo kabwana na basi makasi. OK, en tout cas na koyoka pe kaka lisusu mawa lisusu nde na mesana kana basala nzambe o bateya kabiso toujours que il faut kozala fidèle tango lingi mobile na yo li conjugal wana bo fanda makambo ebele mais na bango mo lisusu mate ba opesa biso ezaka toujours différent ba comportement na bango. En tout cas bozala pressé ya kobala te bini batu bote ya kabiso bini batu bofungola kabiso mwa mayele na nzela peut si pasteur Moïse Mbi raison na pesi raison te yekutu ye donc na koloba na lingi te ko to na te po ya ye vraiment ata nzambe boye esimbaka te donc na ba pasteur na biso bazolinga ko divorcer wana bo fo bozala pressé ko bala te bo tuna non na nzambe la kisa ngai mwasi na koko fanda na yo na koza ne pour le meilleur pour le pire éternité vie na nga mobimba donc bo sambila makasi nzambe ala sabine banzila na bino ya bien pe basi na bino malamu. Merci ndengo ndima micro. Merci papa journaliste. Bonjour tonton. Bonjour papa journaliste. Na bato batalio lelo bakoyi bakomo. Kombo na ngai Luzaya Diogilit mais babinga nga mingi énergie d'amour. Voilà, Olanda quand même musique ya frère Mike Kalamba. En tout cas nga mon musicien. Est-ce que oka sango ki bakabwana mosi na yoka. Alors lelo na internet iza ya koyinda mwasi ex mwasi ya Mike Kalamba ya lobi Mike Kalamba ya beta kaye anyokola kaye aza infidèle. Yo étant que mobali komona mama bongo mwana mwasa leli en pleine émission et bandeko monde entier ba condamné frère Mike Kalamba par rapport à action yo ko lo banini étant que pe olanda musique à Mike. En tout cas ce qui omoni mwana muke aleli c'est que quelque part eloko eza kota la sœur na biso wana Peniel azana nous vraiment en tout cas mwana muke ce qui na bina zonga et pas Mike Kalamba étant qu'un homme dédié. Non, mon pénal m'a parce que la Bible nous dit vous verrez la différence entre ce qui me servent et ce qui me servent pas. Et puis ça tant une leak. Au monde nzamba wala que ça sorte ça ba leak 19 ou 21 nzamba wala que ça sorte ça ba sala nzambe.
o bakoya ko détruire mokili na kombo na ye eza sorte ba Mike Kalamba soro ye na Matthieu 25 au monde entend bazolo bela 10 vierges au monde 5 oiseaux babatiaki mafuta te na suka nzamba lo ayebisaki bango ke na koloba na ye bibino teza ba sorte ba Mike Kalamba en tout cas eloko Mike Kalamba yazo sala nga pena personnellement et comment décourager nga ko prier donc sorte ga ba sala nzambe presque belé ba komo sala ko banda na tata na bango mukuna po nga binga ke tata na bango et puis sotali régime wana trop et la plupart baluba ba pasteur baluba ram tout ça franchement bazoyo ki sa ba pasteur baluba so non na yokate apporte le pont mutombo yokake bakabo na maman na et puis non pe na yokate ba mes attentes ezala kaka linéa ba mukuna et puis ram to encourager bango frère Mike Kalamba pour na ngai atika no musala nzambe apema afanda mais comme déjà pasteur kokoma pasteur eza kokoma pasteur yo bakisela bat motutu eno kolongola ba milimo bat bazana ngo eza ko bakisela bat milimo be to tant yo déjà pasteur ozo sala ba acte ya bongo pote ba ndimi no nini okoyebisa bango nini ekebino peso ki bobali bobeta kabasi na bino po eloko wana eza ya solo pasteur pas za mutu so mutema pe suki quand même akobeta pe mwambata pasteur aza mutu ko beta siko ya mwambata tant moi ça na comme na niveau il y a internet, il y a kobimisa on a TV publique mon na monde entier mon c'est que muteme suki eleki ya koleka belé eleki ya koleka belé côté wana en tout cas ngai vraiment et comment décourager nga ko côté église mais na to lemba pété po ba Mike Kalamba ba comme le roi ba to solo comme diable tche bango wana na église po ba distraire ba to landa bango en tout cas frère Mike Kalamba soki zapo na ko fingisa nzambe botika na ser Peniel pe mamba ça na internet on a comme baiser comme ko luka ba nombre de vite na ebande déjà bali na yo boboyana na il faut ça ele ba vidéo bo na ebande déjà na biza ko so moi mka zolela si tout moi na beba zolela soit ta sumbi soit mulunge soit eloko moko bo soit azo kapasi quelque part donc nga pena côté ser na biso na on pc raison pas na moi mke eza na bande ser na mke mais quand même ba boti na Mike Kalamba aboti na Mike Kalamba parce que aza déjà adulte aza adulte parce que vision moi si nion so ka koli so atteindre déjà 18 ans 19 à 20 ans comme déjà adulte il faut en a penser déjà il faut bala alors yeser na biso na abali ayebi ki abali mosala nzambe peut-être kuna taka kuna na États-Unis amoni ke ba ya moi makofi moi banini akimane pas na moi parapluie moi parasoleil moi ba mosala nzambe or etango ye OK buzo besala ngando akimi yepe ko mwana muke kolela mwana muke mwana bato bébé ngana okondane mingi Mike Kalamba en tout cas frère Mike Kalamba ngana zoloba na yo pardon botika biso ça fait conseil maman na basala ko pesa conseil na basala nzambe botika oyo bozo sala en tout cas au bozo sala ezo fingi sabiso surtout ba chrétien non na yokate imam moko boye salama kiboye na église catholique l'église des noirs et salama ki wera kutu banda za na mapata tilelo bakabona tilelo wera na mapata baka mais bobenga wera bomona kelo wa satan na Congo na ketchup en tout cas bolingo na nga bomwana ayemba mwasi na sele ba vidéo mabe ya bango yango wana bato bomona ba satan siko bino bato boza ba Yesu bosimba sultan na Yesu conseil nini bo pesa biso en tout cas po nga na suki wana Mike Kalamba tika biso na makambo nzambe limbisa pena to baebino. Bonjour maman. Bonjour papa journaliste. Babenyo na komba nani na bato batali yo lelo. OK, merci d'avoir la parole. Kombo nanga Medibinda na bandeko na so bayebinga babinga koma Medibinda na za pertrice na pe moko pe bapanzisango. Voilà, lelo internet eza ya koyinda Peniel abimisi ba vérité ex moi si ya frère Mike Kalamba abimisi ba vérité Mike Kalamba infidèle Mike Kalamba abetaka basi makasi Mike Kalamba abimana ndeko na ye yo etant que vous appelez artiste lokola ndeko Mike Kalamba po ayimbaka analyse nozo ça. OK, merci. Yo lobano ezabwe. Eza linga non d'abord parce que tala babilo ko na ba réseaux sociaux. D'abord malgré bolobaka internet c'est glissé mais tout ça la rend babilo comme sous en homme conscience. Bandeko na biso basi ba artiste na so ba star na so pourquoi Pernel Mike abalaki na besoin molanda vidéo Mike abalaki ay pousa ki asumba ki hotel on esila te
tant que Monique na muté simbate bo se séparer dans le calme dans les miens bo keye pas qui a salivi parce que aux ça le quoi dans réseau aux a ko exposer aux dévoiler d'unité mon balo à épouser devant la masse devant le public devant ta famille en longolo na situation mosaïque na carte na célibat c'est quoi ça papa je me sens en tout cas vraiment pour un de comme Mike ya côté nga na côté la mututé nga medina ngana za na parce que na c'est éducateur à masse Moni me déconne absolument Mike Kalamba il pas éducateur à max et à masse pardon papa faut qu'on y ait bani no sala tant on voit que décision ou épouser pernel mutatinda kiote si que le comme on le maltraité par rapport à quoi ba oyo landa lelo bi ba oyo ndingo ba na oyo ka kelelo que soit davina cousine ya pernel c'est quoi ça ata ba bi époque on ba nano non bino mo bible bo te ya bisoni bo meka o bo loba bo sela ka ngompe na ba vie na bino parce que kozala star elingi loba te que non o maki star no na katanda ku non kozala artiste que no loba te que no ki artiste na yo o eza musala c'est un job eza te que o bino bo mo sala le ko commission sur le quoi instrument o na netinga medi o na lingate alors ko tala ndenge ndeko alobi ba ne ko beta ina ba zebra ba 5 mois et mobali a komaki ko ma petina chroniqueuse donc ba ndeko biso ba lobi kutu chroniqueuse anaza ndeko na ba kola na ah bon eloni c'est ce que azan ndeko na quoi c'est peut-être na quartier ba ne obeta na carton on ne sait jamais mais tant le commis pasteur lingaka passer na yo ezala relaver parce que nous avons que non au mimango sous na sa carrière non pastorale non c'est pas bon parce que le quoi ngeza le quoi na pasteur mon boy a demandé un tel boy c'est que l'église on a été absoni au pambo l'option malédiction parce que malédiction babi on donne 5 on a le temps où ça déjà na semence il y a bientôt comme déjà pasteur tu as vu que balaki légitimement officiellement si que temps au pambo la ba couple au tabisoni ndetsinga na non célibataire so la ke maki a pambo la na église na au salangana na condamné Mike na condamné Pernel entre les deux en faute parce que Pernel ba bêtise ni système mobile ne pourquoi nzamba ça elo ko wala que batona so ngo ça elo mo boko ta na chambre pourquoi et ça parce que et ça secret ba ngomi ba tant on tuma kanga dit que le biso ka salaire bon famille Mike Kalamba pe ba ça ela ke be miso ba finga non c'est pas grave famille mobile ba finga ils a kuto na ndaku ba yepe na kacha ndaku ba ye finga yo et ça normal et ça relation avec ces mecs et na biso bato ya libanda boye ndete internet ne ba réseau et ça libisoni et c'est solo te ba base unity là on a créé c'est pour ta créer que tu base pour la carrière musicale en bas bien pastorale en bas mais mobile ne ba kabona déjà mais soit comme na papa bana il bala bana ekufate il bala bana ekufate ça la ka toujours et ça conseil na basala nzambe et puis na ba fille pe bazala milimo lokola ya ko publier ka bandeko la bango mi ex na bango na internet bon pour na afin na kolo bakeno d'abord bande ko na biso vraiment ba ses passe to linga ko bala te pour na sentiment ndetinga ko bala pour na sentiment te kena bana mobali mo pas à pasteur na bi que non salaire oko boya voyou peut-être voyou anda yum peut-être na ba façon d'être na yo manière no yo va na voyou on changer pas beaucoup akom bala vie non mo bala vie ya mutazalate ye peut-être penser que Mike a za mo bala vie en cas destructeur à venir. C'est ça. Il peut penser qu'il y a ça moi ça. Mais à ça moi ça finit parce que soit là qui moi ça finit à nous supporter malgré ba défaut. Tout touche moi nze maman simbe mu kia yembi wana. Garçon ça qui ba lox maman bébé mais la fille comme il avait accepté à supporter tout malgré ba faiblesse. Antimie ka bongo. Mais yosko ton gangi on dimie bon lelo comme luka babilo mo bo sala ba bes na internet non malgré bible lobby que ce que Monique ezo simbate okoyi ko kufate benga batumi bale misatu loba ce que non o eza bible est internet eza bible est voilà c'est pel dingo on dit même micro rabiso OK merci mon collègue. Voilà, merci beaucoup, j'espère que vous ko yo kawana les propos tenus et ont engagé bateau dans salle micro baladeur s'il vous plaît. Boyoki bande comme susu ba sepelité na titi douana ya ko beta moi si na zema 5 mois boyoki ndenge tanti na biso pe moko condamné Mike Kalamba pasteur Mike Kalamba a condamné pe na maman na biso Peniel makamuno se komi na vidéo yango nazo tuna esika no so kongola kota ka makamu beba kaka kongola na Facebook et baby
bato babaye Facebook tina vidéo ba mundela omoni mundela Google abaye biso donc ba tokomi kosala ba compte à rendre moko moi ça so benga na mobile na ndako na poto bazo filmer bato bazo kwa na etage likolo bazo filmer nane bazo kena kokufa mutu azo kata mutema mutu azo filmer azo banzambe batela ye donc congolais na yebi te tozo kende wapi toyebi ke miteme ezoki samaka to toyebi ke mama na biso Peniel to moni ndenge ba page nyonso publié wana bande ko ba regretter vraiment asalaki yo boye pona nini mais biso to luka moyen to zala kaka église au milieu du village to côté la moto yote to esika mabe ezali to bongisa frère Mike Kalamba oyoki nde bande ko ba lobi ya mabe bwaka ya malamu copier maman na biso pe Peniel oyoki o bandeko balobi ya mabe bwaka ya malamu o copier soki pe libala esili etikala kibondeko boza binemite ya kosala na ba vidéo boye tozo na situation mususu tokota na situation en tout cas internet bo pesa ka biso musala mais biso tokolobani lokwa biso pe tozaka ba pandisango ko pesa bino pe ka ba information yango to sali bino analyse yo par rapport ya makambo yo ndeko na biso Peniel ex moi si ya frère Mike Kalamba yo a saboli na internet. Merci beaucoup to komi na suka na pesi mbote na bana membre nyonso mama Titi na boyo aussi sa kombo mobimba mama Titi bambote belé Mama Pasteur Titi dans la source na pesi bambote belé na pesi mbote na Zola de la Cruz ma meilleure chemise na pesi mbote na Francis Muluba cher mutabisanga ko koma PDT IST za $3000 na pesi mbote na Gaël Amouri mwana batu ya yuna NATO na pesi mbote na bandeko tout bolingaka Jerry Kobetox bo continuer ko s'abonner na chaîne na bino Feza TV RDC ya Yemoko Mabela Dinganga ndebo kozoba information ya sir to monani na mikoleko ya